Bote bandeko ya Afrosuki, na video lelo nazolakisa ndenge nasalaka crochet braid. Nazana technique ya kosala yango sans que na utiliser eloko basalelaka mpona kosala crochet. Bandeko nanga mingi bazotuna nga soki wapi bakoki kosomba ngo eza mwa pasi ya komona ngo na kin. Soki oza na kin te omoni yango c'est bien, nakolakisa pe technique nini basalelaka yango. Soki pe oza nango te naza pe na technique mosusu ya kolakisa. Donc botala video bokomona. Awa bozomona deja nakangi ye suki ya maboko natisali yango boye parce que e facilité ya kosala style ndenge alingi na liboso. Nazosalela mesh ya kinki to ya marley. Nasaleli 3 paquets, mais na 2 paquets nasombi eza couleur ya brun, na paquet moko couleur ya noir. Na méthode oyo nazosalela épingle, donc ce que oza na crochet te, méthode oyo eza penza mpona yo. Oza na posa ya épingle oyo mwa molai pe oyo eza na espace na katikati. Soki eza na espace na katikati te, yo moko okoki pe créer espace wana na kobenda bendango. Awa pe nazolakisa ndenge nini okoki kosala modèle oyo na crochet soki oza nango. Nazosalela la couleur ya noir surtout na liboso pour ce qui est épaissageur naturel et mon penza naturel parce que ce qui n'est naturel les a couleur ya mwindu donc ce qui natika kaka ba brun liboso et que ça la propreté. Ndenge nakangaki suki na ye na kati eko permettre ye apanza suki na ye ndenge alingi donc akosala ngo na kati kati to akopanza ngo pe na mopanzi. Merci mingi bandeko nanga mpona kotala video oyo. Bobosana te ko partager video oyo na bandeko misusu, ko aimer page nanga na Facebook, na ko s'abonner pe na chaîne nanga na YouTube. Merci.